Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut, Nabalandinion, c'est à Congo Check Check TV avec Darling Love, la canon, hein, mbote partout, place Bozwami, la canon, abino vraiment, yo, mbote encore, na mon boss, mon patron, papa, si vous montombo depuis allemand, mbote na yo, papa, pourquoi pas na Georges Djunga, mbote na yo, na Freddy Chibangu, AG-Trad, patron de patron, mbote na yo, daddy. Toujours Darling Love, na émission, vous avez droit de savoir. Lelo, vous avez droit de savoir, dans ce labino, sujet oyo, yabatu, yabi, senga, senga, tolo belana nubi senga senga lelo mutu oya senga ka sans arrêt aiba te tanini onga nazo senga puis lelo vraiment si je na biso plus nazo beta c'était ya batu ya bisenga senga bato ba senga ka sans arrêt o bazaka lelo asengi abengi par exemple ne connaît azana France ya azana kin allo yaya lelo boy yaya tinzi. Okoka pas même une semaine abengi elisusu asengi vraiment mutu akoki ko senga na tonini o mutu akoki ko senga ndeko na biso moko boye vraiment lobi na nga ya mobile bi Darling Love sala non sujet wana parce que tozo baté ko senga o ekomi soki eloko mo ekomi lokola maladie okomona mutu mususu atelemi na nzela zozela mutuka moko boye leka kanga na ba couleur a mituka vieux wana solo la ka bien yende lelo vraiment on a préféré il faut na jouer pas na ye oso mona mutu asala déjà entreprise na ye na bisenga senga vraiment bandeko au mona jeune garçon qui toko ye musana ya vani kaka mutale kate pesanga 500 pesanga boye to barate ezaka pona nini donc la msombala lobi Darling Love ngai toza na poto awa mwasi na ngai lokola na ebani vraiment na batu ya mbongo soko moni kaka mwasi na ngai ba camarade na nga ba ye okoka kaka bandi ba demande soka ba solliciter bo ndinge za boye naza besoin eloko boye est-ce que moi ça libala moi so ba bengi moi ça mutu ko bando senga ko senga pourquoi kosenga lelo yo batu bakomisa on dirait coutume to basoki na sengi te to boyite kosenga eza nango mabete oui eza bien parce que balobi eska mutu akufaka batu azalaka kaka toujours oui mais ekoma habitude lelo sengi lobo sengi lelo sengi lobo sengi osala pena entreprise na yo beta calcul que il faut na sale loko boy mais so na sengi o $10 na sengi o $20 na okokisa maman $100 bazali vraiment bande ko bosala ka biloko wana faut bo changer yango zo mona lelo motema mabe ekoti ebele ozo mona mutu mususu ayini ndeko na ye ye de pa kenda poto ninga za bwatinda ke loko moko te on te demande de so poto bazolo ba pe mbongo eza pasi bato so bakanisa ka soki doza na poto okamikangeni na chambre ozu mbongo ebimi ok peto lukaka yango mona leo na ba famille ko yinane koti makasi ozo mona mutu azo yina ndeko ne makasi de pa kenda poto tinda ke loko malongate abosani ke ya mukio azwa katindela kai ko senga bisenga comment mutu kozanga charisme pour vika yoka na mutu mususu nenga za boye amonani na mutu mombo premier jour deuxième jour abandi okotsa ba demande on a besoin faire na sale lo mombo ete ezo senga ngotan ata mutu ayeki na idée ya bien o bayomba moko mona oke oza escrote oui mona mama ko ke mwasi oyo aza escrote alingi ngai te ndolo somso mbala lobi Darling Love na linga na fi wana lelo lobby to ba lobby kute mikokela te to kabwani na ye kolala mabengi ngo naza un problème boye na libota na ngai nazo na besoin ya $500 bolinga na mutu no boye banite premier rendez-vous obandi dejo senga oyo ozongisa oyo ozisu mutu mususu boye mobala ko mema ye amemi par exemple na magasin ou na boutique d'habillement
Oh mona asengi oyo sengi oyo sengi oyo sengi oyo sengi oyo oyebi nanu poshi ya mutu te zwa na limite po mutu oyo pe pona mutu mususu azomona ke soki mutu apropose nga zo eloko boye na ofuta mbo il faut azo ebele mbala moko to basi se poche na ye nyonso wana ko azonga maboko pamba bisenga yango kosenga o lelo tokomi nango ti wapi toboyi te ozomona mama mususu mama mukolo atelemi na balabala mwana jeune garçon moi azoleka bonjour mwana na ngai mwana ngo ko edenga na 500 francs te kosenga soki mutana alobi naza nango te ntango akokenda kosimba kofinga ye kutaka baka te aza na nini ana eloko pe te boye kobisenga oh lelo darling love bandeko vraiment babengi babifo beta nanu sete na bisenga bandeko na biso bazala na Kishasa ozoyeba teke nazobenga ndeko nanga na ta nini omona na famille boye baza na yana bango moko boye na poto oya bengi bino nyonso bana libota moko muta okotisa demande na ndenge na ye soki yaya servir nanu moko wana yaya wana komi mutu mabe soki pa alobi ke aza nango te depuis mpe bobanda koloba po ntango bokenda bolobaka ke eza mpasi bozongaka te kosenga vraiment omona mwasi libala vraiment mobala bimi atikele mbongo wenze oyo eza ya makoki to bapoche na ye oyo azalaki nango yango wana tikeli me ye akolinga bongo te amona mutaleka te yeye pesanga nanu pesanga nanu 500 francs pesanga nanu boye nasomba litungulu tango ekokaki te tango esalaki boye te kosenga oyo ozomona bandeko mutu mususu mususu abandeki kozwa atalaka deja bo atali darling love bon asepeli na ye aza bien aza boye aza présentable aza passable mais apusani premier jour kaka boye demande pour demande mutu akobaye yo mso yo mona mutu musu na vie yango mona ba fille ebele asali relation na mobali boye esalika mso une semaine mobali akimi pourquoi kosenga ozomona lelo mutu azolinga atandela mutu pasi na ye ok biso yeba mama biso akala mso alinga na mobali boye tine mobali ok bale mso ali ata 50 francs na ete mais lelo eza bongo te lelo mona fi azotandela mobali pena pasi na ye ndenge za bomone pa na biso kutu poto lamba foto tia 500 pa na biso soki tosali boye te tozongisi boye te ekosimba te vraiment bandeko yo sama na mokili kaka pona kotandela la plupart ya bato basalaka biloko no mona bazaka toujours na base ya makolo ya bato to boy te kosenga eza nango bien il faut senga aide ba aider eza mabete mais faut yeba ke nazo senga est-ce que po déjà so na sengi mutu mbala moko lelo oyo et comment mutu mususu jamais zela ba proposer ye premier ka mutu abengi yo boy allo basi so tinelanga crédit salelanga boyeko mutukutu bo umeli nanu te so mutando yana ba idée mususu amone mama abia oyo aza mwasi te kosenga mutu mususu babimi na mobali na yebo na bakamanga na mobali nebo balingi bakabwana bo kaka o tonton nanye est-ce que ko aider ngai oka pensa fière oko aider nga na ndenga mabeto silika oka yepa binono sikala ngate noza besoin aider nga na $50 oyo kisi maman muto ozaki na déjà soni to boite pasi na yo oui mais pasi na faut gérer yango koluka te problème na ozana problème mo boy eza grave luko betela oyo zongisa ko bisenga singa yango zo mona bisenga singa zo mena mutu mususu na lokoso omona mutu mususu so otali bato basenga mingi akena ndako bato loka liboso azota so bazana cuisine olanda solo ni na ebima na cuisine pe bato basenga mingi baka balokoso makasi soka da lokoso biloko lieta za lokoso masanga pufika kutaka kote bazomela ayemba moko mona boy baninga ne bazomela na boy azui masanga mamoko pu ameli amso akuta quand déjà ndambu so déjà babebisaki eloko wana pona mutu wana
omona bisenga senga o ememaka mutu soka zo senga mingi lokoso kimoyibi nyonso kaka ya mabe ya kaka na bisenga senga na po ibanda malema ndembe eloko liboso ibanda nanu introduction nango eza nanu d'abord ko senga aussi développement nango eza lokoso conclusion nango yaka na kimoyibi vraiment bandeko o nyonso baza libanda o baza na kin po internet etala malisusu na etala malisu na nini na kaka na poto te na Europe te lelo pe na kin boy na Afrique mobimba bakoma pe déjà kotala internet vraiment Olanda vraiment ba émission bandeko baza kana genre ya comportement ya kosenga senga bandeko bo changer msusu okoki obungisa lipambo lina likolo ya mo eloko mobo ya mukie obungisi pe msusu mutu msusu ando ko raisonner le marama bien amonika comportement bien o asenga pa mpamba boye simba te eza kitoko te eza boye vraiment bandeko bo changer oh vraiment Darling Love azali nango lelo pona ko betela bino sete to betela ki sete sur bateau basengaka mutu akoki kosenga na temps nini lelo sengi lobo sengi msusu ata ndeko na wana za poto wana osengi ye lelo lekisata 1 mois 2 mois après su kosenga eza mabete mais comme ya nyonso te na libota moko nde botoza boye famille mbaya moko ke ipoto moko ane komika boye lelo oyo kingani abengi ngana bino so bozanda kombo bosengi demande moko na mbala moko vraiment bandeko boluka bo changer bozaka toujours branché na chaîne bino Congo Check Check TV tozana pona kosala bino ba sujet ya bien tozana pona côté ya bino boluka bo changer merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo, pour la confiance, papa, Moussa Dezo Salama, comme il faut. Merci encore na mon réalisateur, Metiti Moazo qui est toujours bon mona. Bah, émission, vous avez droit de savoir, Kitoko Boivan, vraiment Metiti Mabozaka, toujours branché na chaîne Bino, beaucoup ça déçu, Nabosani, qui m'a encore vraiment, aimez vos cabadollars, vraiment. Bambote na yo, mosiki toko, Darling Love, abosaneki, ndobana abosaneki, vraiment belé, vraiment bozaka toujours branché na chaîne Bino Congo Check Check TV, tokoza wana pour nous passer nos informations na Bino comme il faut, to mon ani check. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.